Vous comptez parmi nous, hein, c'est ça notre plaisir. Amis internautes, bonjour. Partout, vous avez eu l'occasion de nous suivre sur EHP Média. Eh bien, nous sommes là pour le compte de votre émission Micro Libre que moi, hein, Jemima Ibele, giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche, la femme de valeur, maman, mon condimère, chef, na bango tout. Et nenga bob ça na bom mais ça n'a pas qu'au ben ngaming ming mbis ou mon konga dans mbis na mbis balianaka, mais jamais mbis balianaka. Alors l'émission Olelo, je vais recevoir pour vous artiste musicien, donc soliste, donc basiste, il y a Héritier Watanabe la poule da Costa Nostra, donc Yenim Nazana est vraiment babi basse, donc à un parcours naya les cas vous comprenez yé moko bête le parcours naye et nene toko bête ma solo. Mais avant de le recevoir, j'ai dit merci à Dédé Miongo, donc moi mobile oyo a osala musana qui toko quoi Dédé Miongo, donc je dis merci à toi et puis je n'oublie pas notre maman, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants et à notre boss Edo Amani production, notre boss na peso mbote Nathalie na Paris wana na moni mama Ruth motema papa Afonso wana par kaka na Paris na moni na moni lisusu wana papa na Simplice, donc na Dallas na Dallas pétrole za la moko, moi je confirme, donc pétrole za moko JB Kuma Luta, les pétroliers de Dallas, moi giga de la presse, je te confirme. Bango baboya, bango banani. Na qu'est-ce qu'on a Londres, wana na moni Fulgence Mukadi na Manchester City. Voilà. Na zawana donc Gijou Maela. Gijou Maela, donc ça linga bien na Dallas wana peso mbote, donc Gijou Maela. Voilà, Babi Bastozana yo. Bonjour papa. Bonjour. Journaliste ngana ngo be mu konde ba journaliste ni sport olo ba bien kolega bango PR mo menandinga mabeti ndinga bien kola bat bazio na EHP Média un mot. Bon, merci beaucoup na ba nyusu ba holandanga na saluer boss nanga Héritier Watanabe Cosa Nostra, notre cause motona tembe au bassiste ya tembe ba c'est akangi tous les bassistes de Afrique centrale ba bouger te oui ils a bon bo niyo iba c'est ni beta mikolo Mikolo te ba ona ba wengi ba bese bazali partout parce que bio kangi yondo boye bana ibana bilo ibana foye bae niyo foye bae ngo ibe Héritier Watanabe foye bae ngo ibe babi bas foye babango donc bazati babi bas ndaza na mikolo, donc nandinga mabete nandinga bien na pesi parrain nanga o azo parrainer makambo JB Kumaluta, le grand pétrolier na Niva State. Donc na niveau Dallas, donc yenda kangi ba pétrolier nyos yobia ya Dallas menga bia state mobimba, donc eza pena bongo, donc c'est ça quoi tozawana ba masala ngo fili malenga babi basi yo, donc yangwana quoi babi basi faut ba retenir par rapport à parcours na yo, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi? Bon, par rapport à parcours nanga ngana zana musicien à partir nanu ya parler biso ba parler sur zara da ba musicien à partir ba parler ba père na ba mère ba za na ba musique na nzoto na ndinga Kishasa na livala na collège des nobles, il y a président ce souvenir tu me paix à son âme na longwe passe na collège des nobles na pas bill qui tourne ça quelques mois, bon na longwa na ngapona makamuti na monaka par rapport ba calcul na ngona calculer na qui pas fait na vana 3 ans 6 mois na vana ku na vana même parler mon na MF suite ba makambu moko boye senga ki ngamo ko za ba wana za ba raison na privé na longwa qui na parler, puis na longwa même na okai c'est pour na ba makambu boye, donc c'est ça quoi. Après on a va na parler studio na côté un studio ba tellement ba boulona ba sona yoko lango de partir ba parler studio na travailler na ba mission tout na aux occasions travailler na ba ngonyos ba Koffi Olomide papa Wemba tabulé puis na travailler na travailler na ba tout on a, donc et ça il voit moi chance mon pont nga, donc c'est ça quoi. Après par après na on comprendre que na za pe musicien na beta rapé basse et puis na connaissance musicale mo boy na on s'éterniser car na studio té faut na kina robeta scope live na souci robeta live to na mona so na robeta ni live zaka moto na tende Héritier Watanabe, donc c'est ça quoi. Par yo stango zela ke tanga longa kana maison même moyo moko tse le kolubi zela ki abimina Héritier tozalana déjà Héritier Watanabe on travaille en coulisses, non to ko travailler ku na de tozalana ye ke to ndo moninga do na tozalana ye moto kuta na bakoto mo mais na bandinga ba musique kaka na ndinga ba makambo moko boye ba sona mususu pas réalisé déjà avant kuta longa na maison, mais nazaki parmi batu bano ko réaliser yango wana pas bien ce souci cassé na ba RTC par-ci par là, et puis tant où ayo ça idée ka ça l'orchestre on a pas na pas ça ya robeta ba live pourquoi pas na travailler na muto eso ça lokola Héritier Watanabe
c'est ça quoi. Ouais. Moi, le Lausanne n'est pas hérité Watanabe. Ça fait combien de temps depuis Bandi musique non? Mais ce parcours, mais sur peut-être quand même sous moi 5 ans, moi 10 ans, moi vraiment il y a carrière musique. Bon, ngana yeba ki orchestre liboso na yeba ngamu na bana obedi na 1998. Taki mwa kala, mais na obeta ba musique mwa ba luinge, ba gijo mayele ba yebi makambo. Be di mambo ba yebi tantu ba yebi. À partir des États-Unis ba yebi ke ba bi ba 98 déjà obeta déjà musique, obeta la musique donc ti lelo quoi. Na yebi ke o calculer c'est petit combien donc na yebi makambo na ume na kata makambo vraiment donc c'est ça quoi. Parce que babi bastangu ovanova na pena na ndako nani nga pesa goût ya osala musala oyo parce que otala pe ba ene tanto bino ba misebo za kampe mo ba ingra wa te nga pena na zaka na tala mutu te na bima mais yo vraiment il faut être sincère tango oye na monde oyo nani nga pesa goût ya osala musala. Bon, ntapesa nga go sa musique franchement do yo yebiete ba to pe na otanga ba kombo ba yebiete kombo na ye voilà na yeba kala na campus na basimo na bambanza lemba na musicien te na musicien mais na musicien moi yeba na ate yesko ndapesa nga gune ba mkomo na oleka na campus na inikini wana concert mo na muna ba beta ndimba papa bataki siko na muna basa ba no beta donc non po na nzima nzambe papa poka nzima nzambe te siko ba ya ba no beta na orchestre na kinda pana ba no yekisa nga guitar yinda pesa nga bena guya weko la guitar basse par rapport na au développement ba vina ngaloka ba lo fombo bana banani donc c'est ça yangwa. Lelo yo babi bas c'est pas hérité Watanabe to betango parce que yango nde makambo hérité Watanabe moto na tembe na ye lelo et succès pe bino na poto to boki obeti concert wana ya Olympe bo voyez moi trop et simba été personnellement yo mona no tant ba voyager ko tikalaki okaina ndeni par rapport à musala apport na oyo o apporta et pas hérité Watanabe depuis l'album ne oyo to beta retirada et soit que mwanda mutene Kajiri nyemba bi mambo na olobanga na côté na hérité na côté na kwese hérité na bula poto te poto déjà local za balukaka batadi boma ki kasangulu Clarisse Bona na lobi boya na côté kwese hérité na bula poto te wana zo série na lobi te ke na vanda kana kisa mais na côté kwese hérité na bula poto te na bula musala na bula poto ce que ya pa na moni ke to beta koleka bango tout photo ke ba poto kasto beta koleka bango yibi mais tembe na bino balobi ke ba vie kutu ba sali ba bundi ba recite ce que moi petit moko boy as ante alinga tse moi bi photo tele moi bouton ba bi ba clan wenge de ba yaya ba wenge nde ba finela ke bouton et que to zuyo siko ne confirmer sur la soto ya lokuta te ngana yongo pa ngana yebite ngana yebika ke ba combattant ba saba makamna bango mo boye merci ba combattant nde bo permettre surtout comme na mikili to sali pe balance nde to beta gité ça na gravité mais quand même to komaki wana eza na makambo mike poto e kangami na ngoti to koyaka ka poto et pour éviter que to keso poto okende États-Unis Olympia ce qui est rata qui bon ba rata qui peut musique bien pour les États-Unis ba combattre ba dalate te to beta les États-Unis na yipso ka ke to samedi okuna mardi déjà ngai ba na Atlanta ba na Chicago ba na New York loka ba vie na ngai jibe ku maluta loka ba ti le ambassadeur de Dallas na oya donando tout comme mercredi à semaine na 4 États-Unis donc to beta ba concert to tunda ba ta Paris ba ta Belgique ba tout ba mama sana loka ba osili malenga ba deshini na ba Jimmy Kina ba otala ba vidéo ya biloko ba rataki na Olympia quoi mais na espère bien tous ça biso ensemble na ba tamiki na ba combattre tous ensemble ko rater na mona na ngo grave mingi te mais tembende zakaka ba mema pe batu ya ba mabatu basuka bakomata atana Turquie ba bino mbanga mena kata États-Unis États-Unis za na munene me ba saloka ba Olympia zate ba Zénith zate ba Bercy zate siko bito ngo bita kuna États-Unis ngo bita pa na salle ni open ya munene ototo salle wana te ba salle moni ko beta kana sala munene za na problème c'est beaucoup beta na festival mona balabala on comprend et ça peka makambu yango peka za ezaka musique mais bo mona ba vidéo bon mona ba vidéo ka minute bon mona makambo ile kana ngo bien parti matezolo aibi makambo ki makambo eza kitoko donc et ça kitoko calme ça nango. Voilà, je salue na Dallas wana na pesi moto na Matengombe donc Giju Maela Popol Koko pe na Atlanta na Popol Koko na zoya babi bas petit na oyeyo azosko fara na yo na Atlanta wana donc mingi do le bezate na zoya kaka ba makambo ngande to solo la ki wana donc na zonga na matériel à studio na besoin na zonga na matériel na studio na kina monter studio na ki yanga moko personnel na ebiki avec Jibe Kumaluta avec Pati Matezolo avec Popol Koko avec Irene Kiwa coach ibenge makambo eleka kitoko na ebiki avec Clarisse Bona te Clarisse Bona pas za na makambo za kitoko Clarisse Bona na zoya
Baby Basto qui bo largué générique moro bo zaza. Obeti pe na kati. Na lobi bo bana kini. Biloko bimbi mikolo. Nanga tu no ese bi ke bana retirer de melo mo ezate. Retira d'abonner bimi na yebi que moi na liboso te na do répondre yo parce que moi na liboso to yebi moi na liboso BM nde mutasale ka bendi mo baleki na ye ba DDD ba betifo ba tout en noir mais na générique bo échoua siko te yo ka to échoua to ko bateka to échoua mamwe mais tata na générique kanate yo to sanga likambo mo awa ke bo beteka ko lempe te ba vio na ba fino so na soki makambi ya ko fina makambi na kino ezala ko ndima te fina générique blo mo ke bo côté studio na bino makamtu ya bino ba fina onde studio na biso to puti mbongo ndenge zala kaka yuka simtilo kwa Héritier Watanabe Héritier Watanabe arozanga mbongo afuta na ba chaîne pona clipper les gâtés mais oza conscient que ba clipper bono les gâtés ba coopérer ba chaîne oui ezala ka to ebite ke ofuti mbongo ofuti $5,000 pour ba clip les gars bilo les gars mutu moya futi 7,700 ou 7,800 pona les gâtés ezala ka na kini ezala mais Héritier a gagné bino tout oui excusez-moi na nga bete Héritier a gagné bino tout ba vie nazana bino ba vie nazara pa na bino botiki Héritier bina a gagné bino na ndenga mabete ta na ye pena donc mutaka wango azana été donc c'est ça quoi ce que comme kuna lisusu yango benga ka yete moto na tembe donc auto ba vie ba tembe moko boye na moni ke kuna simbité à la qu'est-ce que kuna états ce qui kuna be simbité parce que kele beta conseil ça balance mais simbité ba sabotage te moni biso taki na bulto longwana na kina to ko mana na mikili wana malgré ngana kende ba masana ngaba kende mikili ba ko ngeta pete so kene ngoti kana pe ka kuna wiki ba bangela bino bato bo kende ba songa ndeni baki bangunyu baso moko atikala bon moko na yimo ya za dana ba bon étalien mais ba masa tout ba masa ba important na mouvement oyo tazaki na mo besoin bazongi bazana do c'est ça quoi kuna les États-Unis wana voyage yo tikini buka lopango botikeloni na tikelo buka lopango na tikelo te tikelo te ba musicien surtout ba leader ba mais maman musicien mo be batika mo buka lopango garantie nanga pona ke mikili et ça non premièrement faut chose à la front premièrement ils ont nzambe mta permettre que nga babino za visa peut-être batu mususu baza ba mission effective ya mouvement basi visa te premièrement nzambe deuxièmement ils ont Héritier Watanabe pas c'est lui qui décide tout vous comprenez donc on a remercié sous na miso batu tout en tout cas on a remercié boss na pas na moni singa New York taka na okita na New York mba moko et puis na bandi ba makam New York ono kaka na to okita na okita vous voyagez déjà oui na voyagé na kena Turquie na kena ba Maroc ba Afrique bon mimi ba Afrique Turquie na bino pe na kena ngo merci Héritier a kena na France au kete Belgique au kete ba Europe au kete moko États-Unis obangate Watanabe obangate batika les zones na ngote guerre pe bandi na ngote abangani ma mweza na ngo bien ebiki babaki ya beti basa zongi eza bongoti et puis ntalaka visa 3 mois plusieurs entrées na okimi na niata yo mon mère et puis na Canada et puis na Italie nde visa ne kote mais États-Unis na Canada na passeport na relaxo visa na relaxo visa bon na bangana na relaxo visa na zanango na zi visa kala minute na tongo kako ebite Ozika na tongo wale na tongo na sali 15 minutes na ambassade na sali ba 16 minutes na zi visa grâce à Watanabe donc na ebite de Chini na Jimmy Ki na do makamaya ki to comme Guy Jomaele petit na bino yo na Zia State mingi uto lo babeka na sa boulot place nyos bandule ezala na Atlanta na Chicago na New York partout bolanda biso mambo ezaki toko donc eza bien vraiment et puis Héritier yango na isi bino iskisenga Héritier leki ba leader nyos ya solo ponanga pona iba ngutu nataka na bina papa tabule na sa chance tabula ya travailler naye non kese na yo bien les gars ko pesi na ya ko accompagner ngai accompagner ku te na travailler na ndenga studio aye to pesi pela maye to mo travailler naye ataka banze bunimo avant kufa on comprend ko te bezo mutakala c'est que yo bezo mutakala mambo pe moi moke te atana acheter tango ba 2008 wana ko travailler na ba grand ko ba tabule c'est que ozo déjà belé papa tabule na travailler kaka avant kufa donc quelques mois avant kufa na tanda autre chance au travailler naye na travailler na King Kester Mini ouais oba na tembe babeti babi bas kumbu bakoti na ba photo nanga ba mona mambo na oloba na travailler na bango tout na travailler na ba JB piano ba JB pe travailler ba album wala studio ka studio na ko ba ezapela banzem na bango mususu na rotangela ba kombonga mabeta babas nango tangako l'émission micro libre ne dis pas je suis de nuance ferrego là nzemu troisième doigt oui bas beta na troisième doigt te pendant ngana beta biloko etikala na matoya bato so ki nzemu le troisième doigt ba nzemu babas le ba du la babas na ba mike ba bien to ba nzemu le ba kama sutra ngana betango obo da kunana na mutu na yo Marcus mutu na ngade na pesi très bien mutu na ngadi mutu na nga ba makambo kutu yepe kutu da pa mi ba pare na Marcus
on a payé mood mais la minute on a ba bendanga ba mère héritier Watanabe a payé nzembo. Je vais kumaluta les pétroliers de Dallas Marambo na ebite na panza na sani na kwa na 3e étage aux arrêts na kata nzembo wana obe ozane nzembo mobimba donc nano comité siko ndanga te comité nzembo ezade ndanga tekeli na ebite soko moni ba technicien ba travailler kuna ba programmer dans nzembo ezade ba tekeli o somi pa nani oui ngamo ndane na abena dans ingénieur arrangeur réalisateur ba makambo wana na zui parolier to créer mélodie de ça ni belu de gouve te parolier na ngaza na bombi na ba ebete na bombi na ba ebete mais ça parolier moi ça reconnu ba nyos ba ebini bango donc c'est ça quoi donc makambo ya bena très kitoko pati matezo le popol koko babiba siye yo nzembo yango titre na nini même titre na bombi yango po ezana pena na kati pena garage donc ndenge za pena boiba osala yango bezana kata cuisine ba olamba ngo malembe mais boibi ko eza babiba boza décider na travail bilo rebelle o ce que ça chance na ngamoko d'autant na esa batuki air nyos na ba TV ke héritier Watanabe leki bango na ndenge mabete ba comprendre pendant ndenge mabete ngana bete héritier Watanabe a akut na 40e génération na ebité to classé wapi ba génération héritier za na ngote mais héritier leki bango te aleki fait rigola j'ai dit des nias motona yambo ya to za ba moto yambo leader abankunga Jésus de nia moto yambo na yebi ke Jésus na moto yambo mais orchestre night nga moto yambo pona l'équipe ni songa na tangeli Lionel ba fa brigas héritier Watanabe pona nga aleki ba leader nyo kumseka pa da leader na yo c'est normal ngapena kumsa na kusa mama GH mama na GH kuna na EHP media aleki bango basiti tout ye mokonda basiti nyonso ngapena kumsi yanga ipo kumsa yo parce que oliara kuna c'est ça mais Ngombe na cité tayibi makambo OK héritier Watanabe aleki bango tout héritier Watanabe aleki bango flatterie pour que États-Unis te pona que États-Unis bongo be mission na sala ta bazana na poto na manolo babongo absa petit na ngai yo salara boulot na yo que so mo beyeli ngai na bo c'est prince pas okende prince ouais prince babia te prince babia aza fa ke ba Canada OK Canada franchement na ndenge ya state ba makambo kote ki mais wana utiza wata te wana za mundele abi ya zela na mo mukia OK na yi Olivier na arc ba OK ni Olivier na arc Olivier to arc to za ni visa nzela mo kala mingi te donc nzamela bala dede miongo na biso musalo za misi arc eli na ebste balinga bakufa la maison mais ou bien nini bateka biteto yebela ba yebeli lelo États-Unis OK héritier aleki bango na ndenga mabete héritier oleki bango bongo baleki héritier te mais conseil mo salanga passe na mona kuna bino tubola tinde moko mena moni arkeli na Olivier balati teni na bango mbale différence wana bote ko tonka na chaîne mo ya Kinshasa bati ba polo mo ba bleu mo ba mauve bino sko bati ba bleu mo pembe sko esalenga passe te voilà na engelo ba nini différence wana na comprendre concert wana eza concert to beta dernièrement na matin différence ba teni bongo engelo ba ni bango ba professionnel mo ba loko te eza ndeni soko mona ki bien boss na biso héritier Watanabe moto na tema temi na katikati batu koto nyonso bataki na gauche ne balati ba pembe o nyonso bataki koto balati ba mauve te chanteuse na bino na yakeli na Olivier ko chanteuse na biso so talibi ayemba azara permanente te alongwaka mutu remplacer kana mutu ya remplacer Gires basala ba échange na Gires so talibi Gires attaque la mauve donc c'est que Gires pas à danger juste nda uté o tape la maison mais non j'ai ça uta braza eza façon le baka ki akabula teni biso batasima ba défenseur to lataki batasima te ba musicien ba défenseur batasima to lataki ba chemise en noir mais le babi trop que non Alexis Koto ki ba professionnel bana kini bana poto bana mukili ma elobo eza te bomona ki bien te donc moni Koto ba te mauve mutu sa mbe Koto ya wat na lboka ya droite ya wat lataki mauve ba tu sa Koto ba taki ezaki pembe blanche donc rien à voir pas watandi makambu bonani watande makambu mutu ma watande makambu mutu te watande makambu siko na toteka bino ka bagi batasima kaka totena ba défenseur ba musicien bino bo ba musicien vraiment siko on dit manette nan toki na maison mais on dit mana na maison mère na batasima na maison mère na batasima alungwa qu'est-ce que t'as kaka vieux coréen na baba zali bon la maison menga gidese na ndima na maison mère na minicho na maison mère na makaba te makaba za pas faire rigola na makaba beta na comité ta koma na bitu sa koma ba bonga na komina ngana komisa bonga na fe ba seba koma makaba beta bien makaba c'est bon makaba pina makaba ndi bongo pas faire rigola marka uze maka uza beta ba nzembo te mutabeta pa petit manga uzasi
Mais banzembo tu ba ke na beta raté ba Davido ba beta banzembo tila muina makauza beta lo ta. Yo wana c'est le mot hein. Ba ngomba lo ba kana micro na ngayo. Gola malgré leader na ngayo héritier Watanabe ba l'équipe leader nyonso selon ngai. Mais fait gola maile ce qui abeti makauza abeni spé guitariste musa beta et ça te que makauza zoba. Et ça juste pour na créer ba métier à créer ba couleur rebelle dans l'album nae. Même ngane na bena danger na ça danger c'est vende na danger te mais na beta mukima ba guitariste ba misenyo sa Congo ba ebinga. Mais album retiré na beta ngamo te beta on a fait sur le fombo a bax a chaque moment nzaka na banze mususu. Mais le but est que ce qui peut ndenge c'est ça. Maman Bété en Allemagne, on a le gros bébé de la presse, Azamou na ba maman Belé, maman Bété en Allemagne, merci pour la conseil Nabino, tantine Clara, Bibas, on a boire ba mère nanga o ba benga gros bébé, leka, tantine Clara, motin papa France na Hollande wana, maman Rito na Paris, ngana damu na maman Belé, maman Kati Djemba Lossa, wana maman nanga, maman Bota Djemba Belé, gros bébé de la presse comme tantine Clara ngapena leka na Hollande tati Clara na Hollande ngapena leka Edi Mambu na state yende makambo Edi Mambu ebike numéro na ngana na contact afin de continuer émission mon numéro na contact bazana bezo bazonga na ba WhatsApp na sana 081 na repesa ngo pas proche dernièrement na bossa na gité on appelle ça déjà 081 78 28 471 o cheka code mboga liboso 200 plus 243 do so komelinga na wana zinga na WhatsApp o zinga na bapel ni na code mboga tini bataka code mboga tie koma mutu tebini pa na comité code mboga za plus 243 code mboga nini ya Willy Musheni kutekuna Costa Cool na plus 243 boko na mboga za nini za plus 243 ni na biso sikoyo na batasima pa ya Fabregas batasima pa Fabregas alongwa pe alongwa nani alongwa na yeba pe communauté ba ese mo ba za mulaibwe alongwa kala alongwa na yebite pa Kofi Olomide pa Kofi me vient na Shadow Bass de Silia Fali Poupa ka Domer Arnaud Madroma Arnaud te siko na batasima ba mais excusez-moi ko ba batasima te ko ba musicien on a otangela mutu oyo bi ko ngotanga na sa longwe pa comment appelle leader pas nani pas Fali Poupa leader Asika leader Asika Zoya au travail bien non c'est pas ni makas Alvar solo yepena funa PC ba chance belé moni pardon américain au travail bien donc kitoko bo mon na kala mingi tanzube zo match kitoko et puis tout ça na résistance nimi Iza wapi tout ça na ma campagne you tango yina car non yina ma campagne tout ça na ma campagne pembe na parler de ma bonhomme tamo na biso babi bas ninya ngo biso ko ba otine na voiture oya ko pota ngake na mutuka bas mama boy pona de l'orange ba gotu de l'orange mais ndongo zape na mbo eza pas mal ba filmer ba ko filmer ngui eza pas mal ndeza bongo yanga to bunda ndenga kini yango eza pas mal c'est ko tuna ngani tout ça na résistance nimi oga nimi Férouz grand peut-être on a quelque espace puis des millions de salle vraiment musana et donc batonga place aza producteur réalisateur yenda encadranga na mamba son na mamba vidéo mamba nini nyoso mona na si frère nanga cameraman azongo il va parler un peu sangado naza à l'aise na vanda à l'aise yo moni ka karatan yo moni na vivado kitoko donaza na vivana ba FL Fafaledia okompa na ba Claude Chimbombo na ba Dodi Dongo Mobutu na zanga na bangwa na vanda na bango na milana na bango ba vie na ngato zana bango kamite to ke na bango ba beki bongo nyonso ana grâce ya héritier Watanabe moto pas bango sama ba masa nae ngasko na diembela kaka ile sala nga bien tango za na orchestre do kumsa leader to sko bolongwaka bo finga apona ni na fingi pas na uta kuna na fingi bill bo bebani te tango sala so sala lo mo besa ko pasi o ngo fingi kaka oza fingi basala nga bien na bien na lo bandeka nga bien esa na iso na mona pa faire na bano banda ko mona faire ikati kuto bodaka na kimbangu kimbangu pena tozane pena à peu près ba génération moko pa bill tous années peut-être pour la génération moko et puis c'est ça faire na et l'on la fille ndena vana bango bomba mabé na zana na attendre ba mabé la bango te mama bien ndeka ba faire bomba kitoko Jésus de nuance kitoko big inton kitoko président Sonia Chumbu kitoko mais wata ndali kibango musika et wata vanda pardon
Voilà, félicitations à ma tante Rito Waka. Oui, Rito Waka, lelo, bah, comme il y a, bah, comme occupé, donc, marié. Donc, félicitations, hein, ma tante. Et puis, à ma tante, Jocelyne Waka, Natacha Waka, Bibichou Waka, bino, tout na Belgique, voilà. On a pu sinon vraiment, gros bisous. Jibe Koumalou, Tatozana, Babi Bass, Yemora, le bidon, Kitana State, on a dit que ma ramte, Zala, Kitoko. Ce que Babi Bass, qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Et ça, non? Si malona nazali o pena to coup de pouce pour babe mise babi na musique nzamba za la raté yosko pe moza mona mutu wanganga no mutu mo bwasa ka tsela ko makambo na bena nzambe ande ngone ba mise mo boy andi ma pena komona atanga pena komona mission komona ya mutu a soutenir kae ngasi ko Jésus Christ ande ngona ndima ko na musique nzamba za la raté na caution bona sa musique mais leader no baba za na porte-monnaie magique ce ko nzamba za pesa ba mona ndebi sambo c'était bisto bano ezama solo ezama mamo ko yugu na niveau no ko mama bonto moni wata asulula to fana na to kamara bo fani be mo na miss na bino 5000 koti bo fani be 3000 mo koti bo fani be 10000 mo ekota kandi to sola no fan ka ba yela ka yela te asana makamba vie na yezo ya na ngafo ba ngoli kamba lelu na bato ba wala na biso bo iskize ngaso pe na tombu misapi boss na ngata homme d'affaires bato ba ibate hérité da homme d'affaires bon moi ce que ne dans la porte-monnaie magique te ezambongo ne ya ba faire na sala ekoti sere mo mikie si veta dida sa mukie bo mais ça koti bo tanga obimisa bo swaka ba biso kuna kende on comprend donc aleki bango porte-monnaie ta koti sakanda solo la fort tala comme tala na iso bien tanga za na ba fafalidi ba dodi dongo mobutu azara na ba batulokola ba Darius quoi akwala baza mutazana batulokola ba non aza danger au moins que ba 5000 ba 10000 ekota ndeko ndeki biso to kota ba $50 siko bien na yeli susu tanga ezo kota ezo bim baza social à partager concert na biso te concert na mino na été hein ba fidèle ba concert so bata ba boaka ba monde da mo so ba pese mo moi yima ba lugna sima atali ba mutu be fei si to ma conseil moi que oza kuna tina oluka sumbongo panete mo yimu stu ina na 250 nzambe na ngai to zongo na bokese moko te mutako sote bongo kese ba futa ba transport lelo na yebte so ba to so ba bien ngom na ko ba so ba no l'acheter biso futa so transport boye tala répétition so na transport ne ba kese beleza la sous te sala ku te zala te bon ka transport na yebte que na bango nzamba za likolo monanga so na vidéo répétition so na robende na mpandi petit na nga mo otikalana big fois biso benga ngo 12-25 fois 12-25 oza ko payer nga carburant mona ko mati parler donc na yebi so na ko se mo eza so eza la bala za biso ngo to mona ngo te baza la rate mo ba mise ba temi ka mona ko ki ba mo ko ndinga ozongo you dans basiste so qui musicien chanteur dans so oyemba mais guitare c'était parce que na ko zo po bo kende mo show fait na zo ka ça la bien ça le ko la deuxième émission na sali sans guitare to na kin to na ba problème un moment matériel na guitare na nga na ampli na nga ezandi moi problème nga na bête là bas na kin ba c'est mais en attendant ba ko na ba YouTube ba kende ba participer là ba récupérer déjà na ma plateforme nous ba récupérer générique asigana zaza bo senti que babi ba zaza na zape na nenga ya robeta na bébé quoi na zataka fona ko matina ba 76 ans mais na zana bébé na pena ba 6 ans moi suka poto shooter o so pesa d'abord moi monsieur moko boy moi partition mo boy qui no akina on peut à travailler on peut boy simbi pi so pesa déjà non pas Bill Clinton ndete l'example solo les gangs at marqué ça ngelo mo pas Bill Clinton de général likolo mais betara kin mobima eza na pesa ngo l'example kenda à part ça kutu ko pesa logo c'est trop dit mais ba arrangement ingeta ya moni ingeta vient so de la forêt au sala arrangement na sala ngo oui na sala ba photo na ba preuve ingeta banze munyo so kakana to sala ngo une grande partie to à 100%. Pendant on va faire un travail à 60%, pendant bah vient un JP qui se passe travail moins d'âme après qu'il y a un mixage dynamique donc bah on va yebi quoi bah bord et un combo bah port et fali poupa bah on est oui non pena mutu makambu kodo et d'aba te belle le pe ba comment qu'on veut voir mais moi si na reconnaissance c'est la ou alors bah peut moi le comment capable ah peut na zo enveloppe na musalo sala nga dans maison dans fait peut-être na besoin kaka ndenge na sala le musala ndete yo kanope sanga besoin enveloppe mon ndinga kina na ndinga mabete mère jibe kumaleta ibi makambo so comme na besoin ka ba pesa kayo ba osaka no ndeti ngafa mabina za ingénieur na tanga na ista na za bena ingénieur kutewo mutabara o mona ka famille na mutu isto comme na musique comme papa na ista ko fa comme otonga na yo ba parler musique eza parler na ezaki ibano le monde ibano rattraper nga ke yo fuzo nga ka musique eza parler nga za électricien de formation na ista
donc na yebi nga pa wana ke ba koto so ba pays mususu na yekoli ba makambo ya ba caméra makambo ba son eza pena boulot nanga quoi Dédé Miongo aza côté kuna artiste côté kuna caméraman côté kuna monter côté kuna boy mo ka ndinga sa bongo nga pena za ba genre parce que nga pena za ko za te ke na nzela te na diplôme na pali déjà vraiment tant to beta pas faire na yeba collation nanga ya yebi feraya. Donc musicien intellectuel ba musicien batanga raté donc musicien mais intellectuel belé pa wata ya ngwe mamwe za bien toze ba miselo ko langa ba toze belé pa wata champion kanda de ya directeur artistique la ndeka umona vana neka solo nae o kandenga musicien mo pe Pichu Pichu ngana bika Pichu bolenga jouer na bi Pichu mususu na ya ko vai kazala kuna ndo na kuna te OK papa héritier batana Pichu na ebita c'est que fan fan na ba mission na ebita OK te comme na biso da ko shooter o kitana na poto na États-Unis wala si faut vendre ba staff na yo ba ya mbokuna et puis bolongwa awa quand pour beaucoup quel jour ouais na ebita ce que émission est diffusé quand biso déjà ko ta kalelo biso le 22 to longwa ana kin ninga do ti ba le 23 déjà ba le 23 de ce que mercredi nazana kata Atlanta Paul Coco na ebiki mama ngi so na maboko na ebiki nazala jamais déçu na Kinshasa bongo na ya sko ngano fa et puis e watana babiki na ozana yo na parler do yo fo ya kuzwanga na ozande na yo na parler Paul Coco no bana masa héritier mais makamasa po na ngai moi kuna lo batu ezate edi mambu viena nga jibe kumaluta na bandi su makambo yuza pareil makambo kolembango te ke na ngoti na suka vraiment et osala bien Mathieu Ngombe tu le vin ambassadeur de Dallas petit na bino na zo na ole ka Dallas wana téléphone vie numéro dans la pesa ke za donc tous allant toujours en contact Trésor Mbumba Irene Kiwa coach benye coach ya ba mère tout bazar na Paris wana Irene Kiwa yo ma solo donc madame kuna poto chérie ngande siku na zande siku na ba master nani na ba master aponi kesa bon ngo pesa madame kuno bengo boy sanga madame kuna ngala tuna nga question po bamsu bandima msu po boya na bango ipo ko ndima to ko boyeza yo bana ba master so photo bala na mutu kuna pona ndima kina na mwasi na ba master photo bala na fuma obi bena babinga na ndimi to bala na yo makambu yango ba master na boy na ngai zwanga nena komande ya yo po master sona ndima komisa nga ya yo ata 100 200 300 ego ya nango 500 ata ton pe go ya mais pona ndima go linganga yenda balo be ndo bala aya to sula ngana ya bala ngandini to bali boka singa yo ndo mwana ngabe mwana nzaleza naza bien naza ne kite wata nabiti oza bien biki na osepel parce que oza bien makasi na lobia na ninga mabete pona mu foto kota yebisanga leader ni atambana lokwa wapi Prado wana TXL wana yayo eze ngate mbapesa ngana tambana ngo don feruza pesa na zala nango esanga leader ni zala nango tana Prado marque yana na ninga mabete pona muni fona expliquer mo ngina zala bien comment on l'axe ba mituka bo c'est que grave na l'axe fona l'axe wastura na grâce à héritier watanabi Dédé Miongo ça le loko ngona monyango Dédé Miongo bike salinga bien na katu na bité Prado na mona ko pala TXL Prado TXL na mona ko pa miseni metambo bokutinga na na mona ndongo kitina ngo za no no na mona na ngo déjà comment ezo kima na ministre mona ministre sikabachi wana omona ministre ona héritier mbanga donc là wenge ki wenge na kati na mne silate omona ministre mona ki wenge na kati ndima ke boza mwa ki wenge bongo ngana go ambo sale ya ki wenge za na boya wenge ndeni boss na héritier watana azana makila wenge eza lokwa papa nga mwana ozana ngoko ba na bizaza ne 20 na zana ye mais na ministre c'est watande makambu donc des fois te comme la sona suka aussi mabanga na Busano pe Christelle Busano makambo azaba na kata makambo asutena ngo pena mo trop azala penza na pesi masalamu na musika donc kitoko donc pona yo suki no wana bon joso la tozana na ndele mise comme la suka déjà Dédé Miongo tanga de asine Dédé Miongo na bige to comme la suka mais Clarisse Bona na suki na Edi Mambu na jibe kumaluta state wana eza bino na sentir ngo nga déjà donc na bika de tout madame mercredi na ba 12h
na yebi bino su lina fumutia olobe pe trop que o yana opo obi na mo bandero c'est bon na sepeli lina fumutia na mono na Boston na opo et ça langa bien et ça kito makaso tango kitana osanyo komi okomana papier boy babi baso tango otomo niveau komana papier tan biso za délégation mabdo ba staff eza quand on a Facebook au moins de baoze la biso ongana zataka ngana na bandero na Boston c'est ça là et ça leader ni batile bandero na Boston leader zate kayo zate batile bandero na Boston zate me bassiste na ebite quoi donc watande makambo D'accord, merci beaucoup. Bomonyan tozaki na babi bassa lobeli parcours na ye à l'UP voyage na mongo ya États-Unis donc talara rester otana bende babi yende makam. Atana poto babi obe abetaki te mais ça qui balance ce qu'on est États-Unis wana akobeta atana festival mo balabala essentiel babetaki na États-Unis alors je dis merci hein, de Demiongo qui était derrière la caméra et puis merci à notre maman GH la maman de cœur la maman de tous les enfants et à notre boss Edo Amani production et à JB Kouma le pétrolier de Dallas, moi je te confirme bangonde boy bango na sani na pasuka na kwa na mabe na kwa na 6e étage pour na yo na habiter quoi donc jibe kumaluta merci beaucoup pour na ba conseil pour na soutien na yo vraiment merci beaucoup et puis je salue Eddie Bumba donc je te salue et je salue Mathieu Ngombe ba mote na yo Mathieu Ngombe ba mote na ti le ambassadeur de Dallas merci pour na conseil na bino maman nanga donc maman Kati Djemba Los c'est de ces masaya original Fulgence Mukadi kuna na Londres na Magister na ke na Paris wana moni papa na Simplice na peso ba mbote bino tout bolinga gros bébé de la presse congolaise giga de la presse congolaise la femme riche dont nous allons nous retrouver prochainement quand on a même micro d'ici là portez-vous bien merci merci à Dédé Miongo donc au revoir bye bye.